Nzambe. Bandeko oyo ezoleka na mboka na biso na Mundele, il allait déjà démissionner. Je ne vois pas pourquoi Tshilombo a comprendre de leur côté. C'est vrai qu'il travaille pour Kanambe et Kagame. Je vous ai déjà dit que Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kanambe. Na este kuna liwa na ebisho liwa bato banokima na Uganda. Mendeko nazaina ndeko mwa mupaya tango amona ki tre oyo epesa ki epasi nga pepesa nga soni. Ya ona lingi to bandela suko tala yango bongo to meka ko commenter yango bandeko biso nyonso. Voilà, toke. Bandeko, je crois que tout la table ça c'est une longue histoire au pays. Congo na biso. Ça c'est notre pays ça. Extraordinaire. Ça c'est le Congo. Congo, le grand Congo. Alors, bandeko nanga, tokomi na niveau moko ya ndenge mosusu. Bandeko très oyo bino bomoni na monde entier, même na pays moko oyo boza ko estimer que eza plus pauvre que ya biso. Est-ce que très oyo bomoni existera na monde? Donc batu ba mati na très ba futi mbongo, c'est pas gratuit. Ba futi mbongo. Mais bazali banda. Alors comme il pleuvait, batie tente côté mo boye po batwa polate. Alors o bazaki na yango te bazako pola. Bandeko atako biso ba congolais. Toza mitema be. Mais tina niveau boye te ke bato bazota mona na train mais bazali banda. Alors ba futi mbongo pona ni. Bato bazota mona na train ko mais bazali banda. Mais ba futi siko mbongo pourquoi? Na RDC muta travailler kazati ko ba na président de la République. Ya tamola na ya. Donc ezala nani? Président ya Séni, président ya Assemblée, président ya Sénat. Nyon solaka ba barbare. Mutu ka travailler parce que bandeko mboka oyo bato bazo travailler. Il faut ba yeba ki bazo travailler. Net mboka na France. Mbongo ya impôt. Ya 93 ya Bobini. Eza ya département wana.
Donc tant que bango baza ko s'engager na misala et tel que le président de la République té. Et tel que monsieur le maire na ba député maire. Mais oh yabiso pour passer la OSC public, il faut qu'Abila yeba, il faut qu'il le voie yeba. Pour passer la OSC moko public. Bandeko Mundela yebi pourquoi alinga kaba barbare ba jere mboko na biso. Ndeko lobi na lobaki na vidéo ya lobby ya numéro 702 na lobaki kama vérité moko concernant Lumumba. Ndeko moko azaka na États-Unis a répliqué na WhatsApp nanga. Alobi na loba makamanya nte pona Lumumba. Alobi soko lingo yoba histoire Lumumba kendeti suki wapi na ba tamo go boy. Na FCH, je connais très bien l'histoire de mon pays. Ceux qui sont fanatiques, il y a muto asanga ba B, ngaza fanatique té. Mais yeba ke ngana kwa apprendre au kama muke histoire. Peut-être ceux qui yo po yebi wa apprendre ngai. Alors bandi ko ndeni mboka na biso ko bonga. Soko lobi na loba vérité pona Mobutu. Ba mususu ba non. Tango lobi na loba pona Mbanda. Ah non, tika yesa kufa. Ah. Mais histoire des années. Histoire des années. Alors mutako banga parce que muto yo aza muta province na ye asala ba dégâts. Ndeko bo remarquer Banda Kabila ye. Bo tenganga mu Congo moko o bakangi moyibi. Na kata Kinshasa pa ibakamuso ezoginda. Bo zoka Banda 65 ti lelo. So balobi ndeko na bolingi te mais la vérité pas ndeko nga. Pourquoi la vérité te? Il faut condamner le mal. Ne cautionnez pas le mal, il faut le condamner. Il y a un peuple à souffrir. Ngai jamais na kumisaka un criminel. Ndenge batumso ba kumisaka miibe ah viona nginda. Na kumisaka biloko na te. Tala ton pays na biso wa chaneti Kabila za président mboka na biso. Lelo baske musika te bakozo na ditilo bo batie susu. Amendeli mboka na mboka. Avant totala ndenge zo leka kuna to chano eloko moko ya mama moko awa to yoka inani. Yo muto linga élection en 2023. Yo muto pesa chilo bo mandaté il y a 5 ans. Vous on a osé la 5 ans, dans la 5 ans. On osé la 5 ans, muto on 5 ans, on a pesa 5 ans pour y organiser une élection en 2023. Oui, mais ndanga côté qui on a té, à côté qui na moyibi. Yo congolais na lina talisa yo. Chilo kwa sala plus de 30 d'années na poto. Asala kaka chekula. Poto ya kina poto azoka tatangwa ko sala formation te na Congo boyaki azoka ki moya ko tanga classe mais na poto beta kaka chekula siko moyibi moka sala chekula tuna munde so bataka na mikili ya libanda ya poto ba yebi so e chekula ingo na ksadi ki moyibi na moyibi azoka ba sheka mbo maka ai fasaka achaka ba komo muswaki na magasin akenda kuzoka biloko kwa batu ya ba midele chekula mbula yoso chilo kwa sana poto ya bwana za kubeta siko moyibi azuna bande ko na eba yinga na eba bimana boloko kaka mbala moka beli bango na présidence apesi bango ba poste po iso ba nginda po ba revoki ko nginda nanu ba nginda te nanu ba zote ba sala kate ni hivi wana nde bazako konza boka na olelo yozo zela pesa o sala pesa mai ya sécuriser ya batela mboka ba préférer ba komba riche po ba sala te na poto ba soka moya ko sala te ba sala kana poste ya bongo ya ko beta ka chekula ba yeko kuta libulo manzi intéressé ka kozwa bongo épuiser bongo na mabele ya Congo. Basala te na zela ba Rwandais, ba servir Rwanda te, pour Rwanda tika ba bazala wana, yo zo zela pour cette élection en 2023. Bon yibi on y a peut-être un dope électoral à préparer l'élection en 2023. Pour vie n'a changé. Mais pour yo kanga chilombo, pour yo tinde na boloko, on kanga ba fois les Kanambe à cause associer aux préférences associer na ba Rwandais. Pour yo batela ba Rwandais, ya Kanambe na ba Ruberwa, et Kanambe pe azo batela ye chilombo. Alors là
Dès qu'on a il faut ça la soulèvement populaire tikoyo. Cause l'élection te pour la 2023 tu le bagoye bisayo. Moi pour ça l'élection te oh yo c'est la bien sûr pour penser que manate mozo c'est la 2023. Après ça moi pour ça l'élection te parce que état des chiens ezali na est état de siège ezali a décrété aussi état de siège dans Congo Mobimba parce que guerre ezali mais guerre a roba nani ba ça la biso guerre ba frère na ye Kagame na Museveni ba frère na ye oyo ya ngakatambola kana bango bato ya lia kana bango ba ko yebisa élection na 2023 ezali te parce que guerre ezali na mboka mais guerre pas ba frère na ye ezala kate ezali pas une injustice c'est quoi ça la politique des deux poids deux mesures. On sait la politique modèle au wana balinga baza na pele yo bazo dingisa yo ya za kutala bako yemi ça na 2023 élection ezalité bako boy so élection comment ko kende élection parce que bala liboso ko sa élection bato ya beli ba vota kité balobaki maladie za tuna baloba ko ba sécurité za tuna makasa ko sakana te bako voter pe sous-souté comment ba insécurité partout aujourd'hui c'est 2023 l'air à beau tellement fallu le télémi ça peuple congolais parce que bako bazela kayo te ça bango soit yo moko peuple congolais soit constat de le téléma bima na bomu Mozito yo lobi okoma mutu ya peuple congolais l'homme a plusieurs maisons yo salaka no occupant mwana na yo moko ya mwasi abala Patrick Muyaya ministre ya communication ya Chilombo na lobi bien ministre ya communication ya Chilombo comme on est Patrick Muyaya abala mwana Mozito yo Mozito lobi ozali na kambo ya peuple parce que ozali na choix ozo kosa peuple congolais poko congolais mona que yo ozali na sima na ye lelo oza ko défendre ye ozalaki osalaki erreur osutukaki ndenge ozalaki pa kanambe lelo oyo komi na ngambo ba congolais donc congolais oza toujours na ngambo na mpona kolesa peuple congolais pongi donc congolais ka kokanisaka ye ozala mpona cause na ye mpe kodéfendre ye ok jamais alors ndeko na ngai na yebi si otelema kola na Mozito te Mozito atravaillaka déjà na occupant kanambe atravaille na kanambe ayebaka te kanambe azalaka congolais te azalaka rwandais ngai na mbula onga naza nango ngai nayebi kanambe azala rwandais Mozito ye ayebaki te yo ndeko na ngai moto aza kotia motema na Mozito mwasi na ye moko buluba bokilo ya Mozito oyo abala ye mwana ya Mozito wana ye moko Patrick Muyaya buluba bakoloba toza koloba politique wana na pouvoir wana ezalaka na maboko ya banani cour constitutionnelle aux élections baluba parlement baluba atie partout na seni baluba ndeko nanga ozozela nini Mozito azali na nzela ya Fayulu mpona kolalisa Fayulu pongi mpe kodistraire Fayulu ye Fayulu soki alingi adéfendre peuple congolais anettoyer tout autour na ye moko parce que ye moko nga na kobosanaka jamais ntango alobaki je me fais vacciner sur ton congolais de m'emboîter pas jamais na kobosana yango nga na kobosana jamais wana alors yo congolais nga naza na confiance ya bapoliticien te okangana na bapoliticien pani il faut pas obima po leader ne fa yebisa yo tirelema kozela leader na yo te parce que nzala oyo okufaka na ndako na yo nyonso oyo ozaka leader mpe naza na yango te tous ces gens les politiciens congolais travaillent avec l'occupation telema ndeko na ngai eloko na ya koduswa ngwana merci soki olobi bato balobi Mozito c'est un grand voleur. Moi j'ai prié pour un conseil de Mozito. Mutu pe bandondo bureau Mozito avec premier ministre bango nyonso bandondo bango tout. Na priya na conseiller na ye awa pendant que Mozito azalaki premier ministre. Conseiller na ye ayaki awanga na nango bondela po na ye ça qui est position de main na boy ko lakisa ye mais tango ayebisaki nga monta Mozito azwaka par semaine na oyo Kabila azwaka de commun accord par semaine so na tani Mozito na bi mais mboko yo ezamawa yoka siko ba révélation mususu moi na ye abala premier ministre abala ministre de la communication ya Chilombo ministre de la communication azana ni Muluba oh les grands qui voient Allo bandeko to lukana no côté ya
ya bato yo bazomona mpasi kuna baza ebele baza mpenza ebele bandeko wana eza ba image ya avant-hier ya avant-hier kako population bakutani na ba rebelle babomi bango sikoyo bazokima na Uganda Chilombo en même temps samedi oyo auti na fete ya niasi na ya balaki banavuka ngambo ya Uganda ni hatari sana. Naona yulu na chini vraiment batu ni mizigo na mizigo bamatela batu toko natoka mwingine de bandande sai donc barrière bashafungula iko wazi batu wanapita librement iko hatari sana. Nzambe bandeko bazomona pasi ya Merci. Nazana confiance na Zambia na ngai. Zambia kusala frère. Zambia kusala, Zambia kusala laka. Akosala. Zambia huyo. Zambia kusala huyo. Zambia kusala. Zakati na hospitali au sikaba tunaso. Tusali mama biso so ba pasteur tozali Zambia kusala kubanga te. Azoya. Banga te. Zambia kusala. Banga te. Na déjà des choses pour combien déjà. Zambia kusala huyo yeye. Zambia kusala huyo. Sala mama banga te déjà kuna ndaba ba munganga yo mere na ngai. Zambia kusala mama ko banga te. Zambia kusala mama banga te Zambia biso. Zambia kusala. Kubika mama. Banga te. Oui. Portefeuille quoi? Nambongeza na karte na ngai. Oui. Desike kweli wana? Kaka place wana zaki na mwa combien? Sasa mele na karte na nani na. Apare papia oyo ya pesa ya pamerisha. Oui. Ekomona na mama kobanga te parce que na yebi balokoti presque belé. Balokoti biloko belé. Apeleki ya mtu namona ki yango wana. Namona kipeleki ya mtu wana. Viatu yangu ndio nilipoteza. Bandeko mboka oya biso mikolo nyonso kaka kolela. Eloko mosusu te mikolo nyonso kaka kolela. Allons-y. Komaso imulwa keso timocha
toyebi te soki mboka oyo eza na président ya république to président ya république aza te na base bokotala président il cherche de nouveaux pays à visiter botala ye kote oyo azoluka na ye na carte na bato na ye le pays prochain oyo akende kotambola oyo akende kovisite yango wana bazotala sikoyo pays nini onga nakendaki te komisana kende kuna tala ye wana eza mawa bandeko nzambe eza pasi komona bato baza kosufri na modele ya boye nzambe na ngai tokosala nini Tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté. Nani aloka RDC? Nani aloka RDC? Nzambe na ngai. La situation de... Oyo aloka RDC nani? L'air est grave. La situation devient très compliquée. La population vient en débandade, commence à prendre fuite vers l'Ouganda parce que il y a le coup de balle qui se fait attendre un peu dans la bourse près de Bunagana. Les rebelles ont débordé. Ils ont débordé pour revenir ailleurs. La population commence maintenant à s'évader. La situation devient très compliquée. La situation devient de plus en plus compliquée. Là, tout le monde commence à partir maintenant en Ouganda pour la protection. L'air devient très grave. Ça devient très grave. Dit-on là? Là, je suis à Karambo, à Bunagana. Tout le monde commence à prendre fuite maintenant parce que les coups de balle, il faut attendre dans la brousse près de Bunagana. Et là, tout le monde est maintenant dans une paire. Voilà, la population se vide dans le milieu. Là, nous voulons partir maintenant en Ouganda. L'air devient très compliqué. L'air devient très grave. Très compliqué. Voilà. Que les rebelles ont débordé et pour venir dans la forêt près de Bunagana. Maintenant, la population commence à prendre fuite. Si peut-être les phares d'essai vont calmer la situation, on ne sait pas. Mais on va poursuivre après. Mais dans l'entretemps, la population se vide et humiliée Bunagana. Là, tout le monde commence maintenant à partir parce que les coups de balle, c'est faut attendre.
à grande quantité. L'air devient très compliqué, tout le monde commence à partir. Bandeko, na banzi bomoni situation oyo ezoleka na mboka na biso. Bomoni ndenge situation yango eza lamentable. Merci. Bandeko, makambo oyo ya bato bandi kokufa eza makambo oyo ebandi lelo te. A priori oyo ezoleka na mboka na biso bato wana bakoki kodanse te. Oyo ezoleka na mboka na biso bato wana bakoki kodanse lelo te. Ya wana momoni nazolekisa bino lere nyonso botala comportement ya bakonzi bato bino zobenga bakonzi. Kolela ya bana ya Kivu ebandi lelo te. Eza eloko ebandi kala. Mais bomoni position na bango eza mawa bandeko. Pourquoi kamikaze moko te akoko ya pa bango bazobina mbala moko po akwe wana le na yena bango basu ba molere ba uta pale ba kendika mbala moko. Ba maman na ba bébé baza ko se déplacer bandakala na ba condition moko lamentable, déplorable. Mais bango na Kinshasa baza ko pina. Insécurité ça ba province nyonso. Mais bango baza ko pina. Et baza à l'aise comme si rien n'était. Nakutani na yo nakobetoka mbodi wewe kozoyo pe kozwai soki la muka sali marche na ye basali plein biso to kokoma soki ko sali mpiaka ko sali ngana ko bakisela bino batute. Mais cette fois-ci j'ai vu la muka na balabala en distance na moko na cheba boko na mutuma bio banzoi to bato fangule tangule batanguma Bandeko oyo ayebi Chilombo oyo akutana même na famille na ye boy ça a démissionné parce que Kabila a consacré ma bête parce que Chilombo sali Kabila ma bête. Mais je me demande ndeko so na Chilombo ker na ezali ndenge ker ya tous les balou bezali
Ils sont tous comme ça. Donc, pour naïe, n'est-ce pas toujours kufa kuna, et sur le bango le côté. Pour na balou babango mope, batune pas toujours kufa kuna, et sur le bango le côté. Kasai yezo comme presque vide. Kasai yezo tika la donc mboka barwande. Bango ni sozo kima. Kaka munokwa, balou batito makasi. Babotri bango mboka barwande, que l'autre na Kasai kuna na mbujimai, il y a presque personne là-bas. Donc, pour na chilombo, et sur le rien. Oh, IDPS awa, lelo oyo. Ya zana ka ya barwande. Azo combattre ba congolais. Ya no ba ina bilo que moi to récupérer mboka réalité parce que nous sommes pas unis. Surtout ça unité parce que IDPS azo bundisa balamuka. Barwande bazo bundisa balamuka. Bakatumbi bazo bundisa balamuka. Bongo lo lisiko to ça. Muzitu azampuku mononi sauf souris na sima ya Fayulu boyoki bino moko Fayulu